Mouto azwaka contrôle na vie ya mouto azwaka pe le devant. Ayeba na ko diriger. Eza na vie ya bato ebele soki eza na point ya chute ou bien point ya blocage parce que vie ya bato ebele eza géré dans ces esprits de contrôle. Kaka tiaki matambi ya ngenda otika ne mutu. Mbala moko ba djinn et comme Rolanda mona mobali wa. Il y avait l'esprit prophétique qui marchait en Israël. Et so kende ti na chambre ya roi et puis ça ba stratégie et de même aussi dans le monde spirituel. La chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Oui, madame, l'émission Nabino prophétique et pastorale, l'émission Banzambe, vraiment un grand merci Nabino Nyosa. Parce qu'à travers votre fidélité, nous avons la force Nabiso. Et puis, merci Naba conseil, Naba critique, Nabino Ndesala, Biso Tozala. Comme d'habitude, l'émission Tozala édifier, consoler, pourquoi pas Tozala béni à travers Yango, car la Bible déclare là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Voilà pourquoi. Sur ce plateau, je suis avec un serviteur dédié au Tobinga Lingala Basali, to Baumbo Yankolo, au nom du évangéliste Enoch Babinga. Autre m'a dit, c'est choriste. Donc voilà, beauté Moussa. Beauté, papa Brice. Oui, ça fait un peu le temps. Baibio, Zara Nazamba, Bio, Fandara Notro Nazamba, la retraite belé, pour baver comme moi. Alors, bon, il me semble que Nzamba, Zamba, Nzamba, Osunga, Kandolobi. Aki na ngomba biso tokoma biso ba zambien na ina ngomba la sia mabondeli oyebi mosala nzambe o nzamba bengi ya certain moment il faut ibana kotika mokili ou se retirer pour na koluka koyoka ainsi dit l'Éternel pour na koyeba koya kopesha bana na nzambe pour que bana nzambe bakangola oyebi Moïse de temps à autre azaki avana bana Israël et moratiki bana Israël akena na ngomba kuna akeluka nzamba akeluka na koyela bana nzambe nini apesa bango ce qu'on appelle la nourriture au temps convenable. Donc c'est ça que Moïse nzamba pamolo na zo pesa pe quelques précisions et ça maman abenga mais papa pourquoi abenga ko chasseur de démons na sika ki pena mingi oyebi nzambe tango abenga mutu ezaka na ba verset clé ezaka na ba ligne moko de principe au Nzamba pesa moko na moko. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est parmi les versets au Nzamba pesa ya Marc 16:17 où voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, ils pourront chasser des démons. Mais si maman, yo pe nous a chasser parce que ce qu'on dit melika yesu loka mon compte au big ici, vous avez chasser des démons. Isa lokola commandement, isa lokola principe Nzamba pesa biso. J'espère que réponse là aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, Tokokiko Bandaboté, sans toutefois, toujours à débit, tout ce qu'on a beaucoup ensemble, et puis Christian Zanamsolo, Alpha, alors, on a fait pas une ayo, au Tika débit, mission, on a beaucoup ensemble. Seigneur, on a péché, merci. Mon centre, vous allez au centre de tout, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alors, votre attention, vraiment, et pour ça, la bise bien. Parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu parlent de sa part, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu as été fait une mission où ils ont la bénédiction pour nous, pourquoi pas, oui, pour la guérir et pour la consoler, si vous avez un problème. Alors, message nini au Nzambe à même l'émission. Oui, Nzamba pas mon papa Brice, on a même ce message, moi très important. En tout cas, n'a pas mon Nzambe de temps à autre, ce Nzamba péchinga un message, ce qui a péchinga enseignement, péchinga malakisi, ça pour n'a pas mbatté. Et le Seigneur a besoin au bateau bazanango, puis les circonstances au bateau bazanango, c'est pour cela le Seigneur t'a appelé ça un message bilobane yaka ko kango yaka ko bigisa. Dans un sujet très important que je dois parler sur victoire sur les démons de contrôle ou les esprits de contrôle. C'est un message au Nzamba il au pesanga penza ngomba et qui t'a Nzamba appelé ce message, il faut prendre le temps ko sambela pone yango. Oyebi un prédicateur ou bien un enseignant de la parole. Il ne faut pas mater aux Opéchabas en Nzambe et Soukaka en Nzoto. Non. Le message de Dieu doit percer l'âme, doit percer l'esprit. Et puis, le message que le Seigneur te donne, il faut aimer ma vie à battre.
quand j'ai partagé sur les mauvais cadeaux, n'a eu des témoignages tellement ébélés. Il y a des gens qui ont pris à qui n'a pas ensemble et nous avons détecté les mauvais cadeaux et nous avons eu au salle. Et pour cela, le Seigneur a appelé un thème victoire sur les esprits de contrôle. Bien aimé dans le Seigneur, papa, ils ont vu à battre ébélé, ceux qui ont un point à shit ou bien point à blocage parce que vie à battre ébélé, ils ont géré dans ces esprits de contrôle. Oui, j'aurai le temps de partager en autre, la même première partie, la deuxième partie, c'est là où déjà pour définition, qu'est-ce que l'esprit, et qu'est-ce qui est le mot contrôle. Voilà. L'esprit, c'est tout ce qui est immatériel. Le loco est un autre. C'est pour cela que Job a dans le livre Job 32, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'esprit a une domination dans le corps, a une domination dans les chairs. Et puis vie à mutuna mwana na nzambe soki na molimo na yo ezana ya kokangola matin nzoto ba nosibika ba dégâts. Et c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est tout ce qui est immatériel. Et le contrôle, et le contrôle, c'est, dans d'autres termes, examiner minutieusement. Donc, examiner dans le temps où nous sommes. Vous allez remarquer sur le côté de supermarché. Au moment, la plupart des grands supermarchés, même dans les grandes instances, au moment, il y a des caméras 4 coins. Et les caméras, elles ont un rôle à jouer. Les caméras, elles ont un rapport étal. Nani à kotaki. Nani abimaki. Et bah monsieur bagenda même plus loin. Soko koti quelque part aux années lo comme abe au senti détective moi le link kan. Et zo la que mutoza mabe c'est ça le mot contrôle. Bien aimé dans le Seigneur. Oyebi po olonga le vainqueur, aux la vainqueur dans la bataille spirituelle. Il faut olonga d'abord on a contrôle ya Satan. Via bana nzambe belé soki za ko kanga mezo kene libosote parce que ils sont gérés. Satan a géré bango, Satan a contrôlé bango. Oyebi munguna soki azana ben formation ya vie na yo bitumba na yo eumela pe bitumba no wana difficulté à vaincre bataille wana et soki monguna ana contrôle a géraka yo azoko kamba yo azoko talela yo yango mona batu misusu a comprendre te et loko nyonso asala resimbaka te pona nini et loko nyonso asala bako yoka na mwasi na mobali ba yokani na ndako toza na projet tel mais ba comprendre te projet o ebimi ndenge nini projet o eyeba ndenge nini allez-y comprendre déjà na kati ya ndako wana ya cet esprit qu'on appelle l'esprit de contrôle ezo gérer bango ezo contrôler bango puis ezo kamba bango oyebi muto azwaka contrôle na vie ya muto azwaka pe le devant ayeba na ko diriger. Yango mona même mboka na biso lelo je pouvais dire si le lot tourner toujours dans la routine parce que ezana bateau bana contrôle likolo ya Congo. Aussi longtemps bateau ba ozalaka na contrôle likolo ya Congo bato ba bongate. Il faut nzambe a démystifier ba on détecter tout des gens au ba ba ko contrôler mboka pour que mboka e ba na ko bonga. Et bien aimé dans les Seigneur mtozola nangai. Na bisaka bana nzambe soki olingo longa dans les combats spirituels bimana n'échappatoire. Ta vie doit pas être contrôlée. Ceux qui viennent zaka kotalama, au comprenate au sala projet simbate poani, mitala malam. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui est en train de gérer votre vie? Et un amoli moto ezo contrôler bino, et un amoli moto ezo tala bino, et un amoli moto ezo kamba bino. Aussi longtemps cet esprit sera toujours là. Vino et kende libosote. Pourquoi? Na mona mutu ba lieye pas sombiga mutuka. Donc l'esprit est contrôlé par l'ingité l'eau comme bien malamu kota na kata vinae. Au temps l'eau comme malamu koti malamoko l'esprit baza lecté bazo comprendre que l'eau l'ingé salam. Bazu batele miché bitumba. Même dans les combats spirituels, il faut chercher à ce que munguna azara information na ote. Soki munguna a information na yo. Au mona bitumbano eko umela, au mona bitumbano eko persister. Aussi longtemps munguna bandozara na formation, c'est pour cela les enfants de Dieu, les neb sabana nza menes bozola nanga partout dans le monde. Banda siko kota la vie na yo. Est-ce que vie nous a contrôlé te? Nanyo a géré la vie na yo. Il y a des esprits humains. Oh ba misala rappelle même ba démon ya contrôle. Par exemple, yango neb saraba nzambe keba na muto alingaka ka yeba vie na yo. Yana mutu mususu azoya alinga baka osala ka wapi? Alinga baraka okendaka wapa mona ko bimaka tongo alinga baraka qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le diable peut s'incarner dans la vie d'un homme akoyi ko bata mape kati na mutu pour mutu azwaka ba information de plus soki ka mutu suivre ba information na yo mbala moko akena ngo na laboratoire
au mona bitumbano et ba na ko persister et ça na batu misusu ye moko a invité ba démon contrôle ba contrôler oyebi Satana Bible solo ba Éphésiens ne donnez pas l'accès au diable ce qui opesi Satana nzela ta kota na vie na yo akota na vie na yo mama bato avandi bino mibale mwasi na mobali boyokani bofuti transport boke na ville tant bofuti transport boke na ville bokoti na kati ya chambre bofuti hotel bosali ekobo mwana bato azali na chambre azali innocent na osima na bino kosala bobimi maman peut-être que maman papa maman suisemi oyo ke komi ezaki sema accident et soki na zemte fallait batika ta mwana na bota mate bozise molengoli directement bino moko bo inviter esprit moya ko contrôler bino parce que le diable azaka muto aluka infraction soki azu infraction te na vie ya muto akota raté et pour que le démon ya contrôle bazwa gérant sa vie ya muto fait pas muto fongo la porte amen Satan soko fongole les portes te akota te na vie no parce qu'on a accepté mais soko fongole les portes une fois de plus azokota na kata vie na opesa témoignage ya ndeko moko na sala ekirdam oebinde zalaka amina e aoleka na souffrance aoleka na batangu ya pasi etango aleki na batangu ya pasi mukolo moko abino pasi oyo tozomona na libota na biso eleki ifona kende kosimba kisi ya mbongo akepa mala moko musulman moko tanga komi kuna okakende ye moko asi muninga na ye invité ye bakende ensemble sikoyo muto akesimba kisi mutu mususu muto atikali pe mutu mususu ebi tangu bakomi bisika wana bakomi na kati ya ndako nganga bazaki mibale moko azali neka lokola accompagnateur mais auteur azaki mususu bakoti na kati nganga tali amoni mutu wana a examiner malama biyondo za mosimba kisi ezate parce que na famille na bino sala mutu moko azwa betoile na bino nyonso da yo kisi simba tabi pourquoi ba to pesa muninga no kisi muninga na banki habité ngana aki na nga kotika ye al siko tanga lobi bongo or que pas nzambe rien pour rien pas Satan rien pour les la rater une fois déjà sur ma tambe na otier or le marabout en question azalaki na esprit or bande au salela so esprit ezora contrôle ya temple na ye une fois so muto koti directement tant ozo bima esprit ne bande contrôler yo et moi na mobala azaki innocent likambu bagenda osala pe esimbite oyebi na sala délivrance moi na mora nduki aisanga papa ngai na utilisaka 18 démons c'est possible muta za peine 18 démons na nzoto parce que tous monde même na Bible tant fou de gadara kuta na Yesu Yesu tourner boza combien bitoza légion de so tali na légion puis ils aura plus de 300 soldats oui et siko mwana oya mwasi abisanga papa nga na nosela 18 esprits na tune ndenge na liboso nosela mpuku na bi expliquer ngabi puku pourquoi so ikana moni papa na mama bazwi mbongo na koma lokola mpuku fona no lia au mona ka dollar a lion pena na 4 mais ba changer ngo sezate déjà je sanga puku bande ko respect esprit ya pauvreté abisika mi balé na zai lokola mbwa oyebi ba basala interprétation mabe baloba soka mutazolo tara mbweza publicité non ça publicité mbwa pas à esprit ya contrôle parce que so tali bien en réalité au mona ke mbwa kengela ka lupango asinga papa fona koma mbwa na nego gérer le pangu na biso mobimba et siko mwana mobali otanga komi na ndako nganga ki se simte zongi ok mukolo kaka tiaki matambi ya ndo tika ne mutu mbala moko ba jini et comme kolanda mwana mobali wana muta ndo sali kama selte ye innocent déjà dès kaka tiaka matambi na ndako nganga y avait des esprits et comme ko contrôler vinae et cet esprit là à la longue 10 ans plus tard ba excita mwana mbala na simba kisi ndai obela mutu tant to koti na kiridam to suite à ko prier nzamba zo révéler biso na ndenge likambo e bandaki mama ozolanda ngai peut-être que ça no bumisaka pe bijou ozaka na problème songo parala okendaka pa marabout moboy okendaka pa faux prophète pa mbiku di moko bazwa mai ba melise obi mayo ba koto na nzoto seloni ezana kata nzoto na parce que le diable a utilisé ba élément rampant ba élément rampant na délivrance ezaranine obi ezana batu mso papa na zoka bilo monde tso tambulanga na nzoto. Et ça tout un esprit va incarner dans 400 autres, on peut pas contrôle et soit contrôle. Sauf que ça li ba prière il y a prière, il y a délivrance pour que le lokwana et longate. Vino et otika lo souffrir. C'est moi soit na ba bi po ani ba chango so ba chango bo ba bi que soko se dans deux ans vino et ça gérer et ça contrôler. Bazo be loko nyozo ça. Bazo soit même conscience en mutu. Bazo même projet ça nango. Ya mo na mutu so comprendre tabi mais pourquoi non ça ba projet ba tu ba éviter mais projet na ngesimbate. Il y a des esprits qui est en train de contrôler. Na peut ça biso verset oyo pour te comprendre. Tout ça na mukanda na 2 Rois chapitre 6 le verset 12. Yoka. 2 Rois chapitre 6 verset 12. L'un des serviteurs répondit personnellement au roi, mon seigneur,
Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ton chambre à coucher. Oyebi awa Israël bazaki na bitumba na ba Syrien. Mais ce que Israël pour balonga bazaki na contrôle ya banguna na bango. Oyebi le diable azaka imitateur. Satan na pas longo malam fa luka za contrôle na vie na yo. Aye ba rozo sala nini? Aye ba roke wapi? Yango mtu ake kop mo muta lakie penza mbongo abi lobi fo za mbongo na benga muta muta kangi téléphone. Non. Il y a des esprits qui ont contrôlé. Qui déjà quoi l'été muta zo simba mbongo. To pesa muto kilo pour pesa mbongo te. Israël bazana bataille na ba Syrien. Tangu ba bunda. Siko ba Syrien ba comprendre te. Eloko nyonso ba osala projet nyonso ba osala. Bazo comprendre te Israël ezo ba ngondenge nini. Or il y avait l'esprit prophétique qui marchait en Israël. Et zo kende ti na chambre ya roi. Et puis ça ba stratégie. Et de même aussi dans le monde spirituel. Et on a battu musu batela bango ba caméra na chambre. Batela caméra na lopango. Et on a ba veni musu bataka ba caméra. Au moment où muta kota kazaki na mboko depuis kaka kota na venia na kota na mboka ana tout est bloqué tala malam. Il y a des caméras de surveillance au batia. Il faut s'échapper d'esprit pour que le Seigneur te donne la victoire. Voilà, merci beaucoup, merci alors message kitoko. Dengue makomezo sabiso que c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de sa part vraiment message oyo. Si tu as été côté à scénario pour et ça la paix et ça la nango. Voilà, merci beaucoup. Alors, mon tourna bandeko ba koki ko se déranger dans moment qui ezali que par sorte il y a porte d'entrée des démons, c'est-à-dire tant wazaye moko ou azo sala mususu akozala azo contrôler mususu pas na contrôle. Alors et là on dit ça là et pesa accès na munguna to na démon à contrôle à côté na kata via moto. Na pesi biso les exemples bandeko mi balé bayoka na bolingo na bango bake basali kobo moko azuize meko babota bite to longola zemi tango longoli zemi yebo porte déjà kofungama o pe sa porte l'esprit à célibat o pe sa porte l'esprit à stérilité déjà toi-même tu as causé du tort et l'exemple na pêche mbali ya ndeko ya vanda na ketika mtu na kwanganga ya kenene motiki simple mais tant kaka tie matamba fungoli porte ba jini wana ba koma olandela vine mobimbe ko me gérer. Déjà, il y a une porte. Et tant qu'on fait les portes, déjà, il y a un esprit. Oh, ben, nous avons contrôle la vie, nous avons gérer. Il y a un moment où mais les autres comprennent, les autres marchés, parce qu'ils ont une porte qui est là. Et il y a un moment où il y a un esprit à contrôle, il y a un moko. Satan, Satan est mort en douang, on a été moko. Ba pêche mbongo ya batu peut-être. Ozimbonga batoli, orozongi sozongi cité. Moutouana zape mutema mbaki na ndako nganga lobby maloba likolo déjà il y a des esprits qui vont te contrôler parce que maloba lobby parce que tu as ouvert les portes. C'est pour cela que je dis souvent Bible les autres sangan Éphésiens ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre mais plutôt condamnez-les. Donc moi dans nzambe il faut au contrôler la marche na yo malamu. Il faut au contrôler la vie no malamu. Faut yeba que à chaque geste na li soumunyon son apporte non soko fungola et ko inviter esprit moko ya Paul Luka kanga vie na yo. Voilà, merci mais est-ce que moto peut azangi discrétion ne tolobaka c'est-à-dire azana ba projet moko tazo ça le lo moko za pona azana za pona avantage na yemoko maki a beti li solo ailleurs est-ce que ba koki ko zape possession likolo ya maloba na yemoko. Effectivement tu as raison. Oyebi likambo ezanga mutema ya mutu moye bango ezala te. C'est pour cela na bisaka banza mais Satan azara omniprésente. Azara pas omnipotent. Le diable il est tellement organisé tu peux pas imaginer. Oyebi Satan soit linga zo même vie na yo. Abotindelo peut-être camarade moi azara ndoki botambola naye. Omona ka camarade yo ke ndaka pe ongo sa yo pesko lokola kozanga discrétion du secret no livré. Tant qu'on livre camarade de telle maison mabe déjà on fungo les portes on invité bitumba na kati ya vie na yo et au mona ka projet ngopé bando salango comporter projet simba suite point parce qu'ils a bada na contrôle nango bada na information ya vie na yo et Israël so bande ko longa ba sigé parce que Élisée son esprit prophétique et a une information na ba plan sur bando sala et ça na bana nzambe belé Satan azaka na ba plan na bango ndenge ba sala parce que j'ai dit le diable est tellement organisé. À côté de démon na famille, à côté même na quartier, ba yebaka. Yango mona besoin na mona msusu, à côté na kata quartier suis fiancé, mutu pena ke kanga fiancé ne libando, monia za kandumba longola ba zemi boya ye. Ce sont des esprits de contrôle. Donc Satan a son ko fongoli porte to péché accès à côté. C'est pour cela un enfant de Dieu averti spirituellement, il faut en avoir fruit de l'esprit. Et fruit de l'esprit, ils ont maîtrise de soi. Quelque chose en a projet. Bombango na motema, zoanta ressemble de l'ensemble. Il faut livrer en haut. Yokasi bato balobaka adage les esprits ont des oreilles. Ça va pas. Non. Netoza awa, netoza un environnement nyonso.
tu as des esprits. Il y a des anges dédiés à des démons. Partout dans l'environnement, nous sommes tout le monde à des démons existent. Si vous avez parce que bah omniprésence, mais quand tu es en train de livrer, tu es en train de parler directement. Maman directement. Ba esprit qui part en voûtement ba na ba comme moule basani ba yewana ba ndo soit contrôle moi ba parole prononcée voilà. C'est pour cela un enfant de Dieu, j'insiste, il faut avoir la maîtrise de soi. Quelle que soit ta colère, d'ailleurs, la Bible Zoloba, il ne faut pas les colères se couchent dans votre colère. Donc tu vas avoir la maîtrise. Parce que si on livre il y aura des esprits qui vont te contrôler. Et ça, on a la maladie. Et ça peut être gérant sa vie. Il faut que le Seigneur agisse pour que Obima, comme en ingérence, comme en indépendance, Obima na force sur un contrôle. Voilà, merci beaucoup. Compte tenu à temps, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission, mais continuité na biso ezali. Nos première partie matin nous bato bakoyo kango babangi babi mais comment baja babiloko eko rappeler bato marambo ebele na mitu basala depuis des années passées. Alors comment peut-on être délivré na baka oyo ya baja ya ba problème ya boye ba démon avant déjà accès na kata vie moto. J'ai dit souvent voilà, merci beaucoup. Alors baja ya ba prédication boye bangi sara bato ça dit mutu fandi a commis comme tout na ba question belé na mutu a bendi ba film ya mamboleka kala ba mambo ça alors ndenge nini ba bakoki ko za délivrer par rapport ya ba genre ba message soki eye pour na bangi saoté eye pour na ko interpeller yo eye pour na ko conscientiser yo pour zongi saoli sus oyebi quand tu es en train de prier sans la cible prier ne ko malheureusement interbelé ya lokola muto beta masasi obeta ezwa pene loko obeta te obi nzambe alingaka mutu nyonso azonga na repentance et le Seigneur aza catégorique nzambe sa pesa ba principe nyonso to bosana te nde tozara na kizateur moko ata la vie na biso le quand même biso moko et Satan azaka kizateur aroke ni pa nzamba yo zolingo pesa mwana aussi ozemi au moins te tanga genda zema genda lukona ndako nganga ozolingo pesa mwana tala ba zemi ya longola message e bangisa ote tu dois te revenir en soi-même oyebi il y a certaines choses au cours semble la moko poser solution ça arrive mais il y a certaines choses il faut chercher des hommes de Dieu compétents ba orientés donc la domaine à délivrance c'est catégorique oyebi apôtre Paul akutani na Yesu a rencontré Jésus na chemin mais il misu na epo mona tant que comment avec il mo assemblé la te mona akemona nzamba orienté abike mona nania a prier pour na yo pourquoi pas mo asala auto délivrance il y a certaines choses il faut ba orienter yo ba orienter ba la qui sont nzelo sengeli et chercher aussi des hommes de Dieu compétents dans le domaine wana oyebi na bisaka ba na nzambe na le ba eloko a mettre fois toza ba jouer biso se mettre beta poste moko ndenge moko et mtu beta neuf mtu beta défense et tango yo ki makamba bo interpeller yo ezongi so na repentance peut-être aussi ozo ba pa ngape na yo ki likamo na sale loko moko mama ebangi sa ote mais ezongi so na makolo nzam rien pour rien pas Satan les alaraté tango kenda ndako nganga mutatinda ka ote okenda ko na propre volonté na yeba déjà une fois déjà okendo tia matambe au sala repentance et sincérité au sala ba prière il y a des prières oyo ba salaka vous allez remarquer tango Élisée azosala esprit des autres tambo les autres na mboka ba syrien bible zolo ba tango bazoya Élisa comprendre pona longa ba syrien mana fona boma ngomisu bible zolo ba Élisée a frappé d'aveuglement ba soldats syriens de preuve vane ba ndeko mona suba na Israël te ba na Israël bazwa ki victoire et de même aussi il faut comprendre on localiser esprit ne contrôle ngai bisika ni na fungola qui porte il faut zonga na yo moko et so yo moko kité il y a des orientations moi je donne des gens des sujets de prière obandi ko tuna nzambe yo moko nzambe fo zongisa yo nzambe so kaza na intérêt kangola muta ozongisa même makambo sala kala je reçois pas même de repentance na recevoir ba repentance et c'est pour cela j'ai dit clé à délivrance et ça non repentance et bangi sote mais ezongisa na makola nzambe de preuve malasima ozongela su makambo wana te. Il y a des fois le Seigneur a permis à Satan abi sakana na enanu. Pourtant ozonga na nzela nga azonga sukolongola bazemite. Akota su banda kwa nganga te pour que l'esprit soit contrôlé te. Yo muto se retrouver dans message oh n'hésitez pas. Prends le temps de prier. Mizonga katina yo. Il y a des sujets, il y a des tactiques de prière autopesaka pour frapper l'ennemi d'aveuglement pour que aba reçoit sous contrôle la vie na yote. Voilà, merci beaucoup alors votre numéro de téléphone pour na bandiko bazana pour ça localiser. Pour un message oyo
Bozwa numéro Langai, plus 243 89 50 79 749. Plus 243 89 50 79 749. Benga les chasseurs de démons, tu as contact, on va t'orienter. Kobanga monnaie na problème na yote, kobanga situation ezo kanga yote, kobanga teza na batu misu satana contrôler la finance na bango. Une fois ka muta simimbo ba problème e bou. Mbamona mbongo nyonso sili. Une fois ka simimbo, faut pas benga kaka na kishasa, mama ki nganda beli. Non. Ba contrôler finance no ba gérer yango ba dit que mbongo peut-être soko simbi yango tu dois faire quelque chose au moment avancement la vie no malamoko bandi malade ba pelle bandi kili comprendre déjà tu as une gérance spirituelle tu es sous contrôle tu vis nous examiner na mokila molili tu dois faire des prières n'hésitez pas soko zwinga te tika message nzambe aloba pambate tant nzambe azoloba seka linga pesa lumière pas linga pesa délivrance na bana na yo j'étais à la montagne quand ngata nyonso takenda na ngomba na bisa nzambe na omemela bana na onini na kopte ya bango nini et le message que le Seigneur m'a donné vous allez voir na partager yango partout parce que nzamba pesi yango pambate parce que alingi akango la bas. Voilà, merci beaucoup. Tokomina Souka ya émission na biso alors remercier nous vraiment dengue bozi toujours temps ya kolanda ba prédication puis ba message nyon sur ba secteur de Dieu bazopé ça. Vraiment c'est ça, la Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Émission oyo nyon soyo qui kati awa ekota na 4 temps après ça message na vraiment merci pour la réponse et invitation na yo chasseur de démons autrement dit secouriste. Donc merci beaucoup évangéliste Enoch Babinga. Je dis un grand merci na ba chrétien nyonso na acte tout ça toujours ya ko commenter ba kocha ba commentaire ya malamu na ba mission ya ba homme de Dieu vraiment ce que ya mi mosala nzambe na récompense ya ba sala nzambe na considération ba sala nzambe plutôt récompense na ope ekozala ya ba sala nzambe. Alors tika été émission oyo et la bénédiction pour nous, pourquoi pas, vous allez édifier, puis vous allez consoler, si vous avez des problèmes à travers cette émission. Alors, merci beaucoup, Nabatunion, ce bazar qui va pour l'Andabiso, vous avez belé partout dans le monde. Je remercie les caméramans intelligents, Nantan Mwamba, les savoirs et la confiance de bien faire. Il y a un monde des Osalabo et tout, Bimana Plateau et Lengibo, vraiment. Merci beaucoup, Nantan Mwamba, les caméramans intelligents. Il y a Belchi Kinouani, vraiment Bambote Belé. Et Belé. Alors, je dis un grand merci à Maman Geneviève, Maman GH, à Papa Osé Amane. Quant à moi, je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Chasseur des démons, pour tirer mission à prière. Voilà, merci. Nzamba Pambolayo, il a la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Yom tola nanga na moment oyo. Nanyo a géraka vie na yo. Nanyo a contrôlera vie na yo. Ba caméra nini ba tia na nzela na po ba yebaka makambo na yo. Na lingi lo chambo oyo ezokota na kati ya ndako no il faut mema quelque chose. Na sambeli na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Soki nzamba telemisaki Élisée pour que a frappé d'aveuglement ba Syrien pour ba mona bango te pour que Israël soit victoire. Tika nzamba wana kota na kati ya ndako na yo. A frappé d'aveuglement. Ba caméra nyonso spirituel, ba radio spirituel. Ba ustensile nyonso satana salelaka po yebaka vi na yo le chambo na ngai moto na nzambe epanza yango nazo sambela yo muto nzolanda ngai ta vie est examinée batu nyonso ba examinaka yo batu nyonso ba contrôlaka bapa na yo tika makila na Yesu ebomba vi na yo nazo tobola misu nyonso molimo o etalaka makambo na na butu o etala makambo na moi epasuka que le Seigneur entre dans ta vie, amène une délivrance. Ou échapper dans le contrôle à Bangouna Nayo. Que les esprits de contrôle va gérer au suscité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.